Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Kisasa et l'équipe partout. Mikuru les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo raté. Et on a bien yo. Ah, Jima Mukende. Où est là? Manakin. Qu'est-ce que j'ai zappé. Ce coup de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé. Ce coup de check au Vandi. Mbote Bakinoa peut bienvenue na numéro ya Sika ya magazine na bino ele mbarate ko pesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa KNB. États-Unis d'Amérique et aussi élire 45e président la bango na komba ya Donald Trump yango quelques Kinois bazanga ki pe malobate par rapport ya ba élection wana. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène. Magazine KNB toyo après ya bakinoa tout na koza ba point de vue na bango par rapport ya publication ya ba résultat o elikala na États-Unis ba ibisa ba biso c'est là bango ba souhaita ki nanya leka entre Hillary Clinton na Donald Trump puis pourquoi est-ce que ba souhaita ki mutu o ya pour. Donc avec Oya Koti, c'est presque le changement il y a un régime politique. Je crois qu'on va repartir autrement. Et ça pourrait que interpeller bango parce que okuna la tractation électorale est lokola awa ba rebondissement les lois oyo sondage eza côté oyo sondage côté oyo et abango kuto ezaki makasi nan to mona te ba président zo fingana ba ona bango donc batiki kokota makambo oyo bato banda ozela babandika kwa s'attaquer oyo na oyo parce que s'attaquer mais malgré tout cela dès que il arrive à yebi que résultat ibimi c'est Trump qui a réussi à féliciter Prophète Branham en Amérique, le jour où moi c'est aux États-Unis comme président ils ont chuté aux États-Unis. C'est pour ça que je qui a encore les ratés. Bon, comme à l'équipe, il faut améliorer les conditions politiques et africaines. Il faut faire tout le monde qui et le chef ou à poli à faire ça tout le monde. Oya ningai koleka kaka j'allais souhaiter bon bango nyonso soki balekaki il n'y a rien qui peut changer hein, ici dans notre pays. Et là comment ningai changer parce que nani oyo c'est qui là Obama obitango Obama pasaki les Africains applaudissaient mais après ils ont regretté bango basalaka soki ba passer d'abord les Américains et après on a bisoba mususu congolais en général ndenge tozo penser il ne faut pas tous s'abonner toujours kaka côté la kaba américain faut biso moko na structure politique na biso tout ça la ki makambo changer il ne faut pas toujours causer la libanda causer bien sûr que la politique actuelle dans le monde entier les autres là sur le plan national ça sur le plan aussi international mais il ne faut pas que les Congolais comptent en 100% sur ceux qui viennent de l'extérieur. Expert en tourisme Alan Lofoli a expliqué environnement ndenge ne permettre à mutu à la tourisme. Environnement na mukuse eza espace où ezali ko entourer biso na moki. Pe non seulement espace mais biloko nyonso eza na kati ya espace wana. Mais généralement balobela bi environnement en termes il y a espace vert, il y a parc, il y a bisika il y a la biologie, on parle, il y a biotope, il y a tout ça. Donc, mais dans Mukuse, l'environnement est espacieux qui entouré. Alors, le site Oyo, ils ont un traîneur écologie. C'est-à-dire, Oyo, ils ont un écosystème. Ils ont épelé dans le cannabis. D'accord? Donc, ils ont un parc. Ils ont à peu près 9 parcs nationaux. N'est-ce pas? Ils ont une forêt, il y a même des forêts. Ok, ailleurs, il y a des savanes, il y a des animaux. N'est-ce pas? Oui, à Kinshasa, par exemple, il y a
Jardin botanique de Kinshasa, il y a les symphonies naturelles. Donc, les abisika oyo, nous devons à côté en contact na écosystème, na écologie, na environnement. Tourisme est allé dans forme belé, hein. Ils ont un type belé. Togo lobanet par exemple tourisme culturel, c'est-à-dire que l'on a un belé belé pour baya awa, pour assister à Toseka par exemple, la festival Toseka, c'est tourisme. Batagoy on ici comme on a revisité les tout ça on a place du 30 juin. Ici comme monument il y a Albert Ier Zalaga. Ici quand ils ont début même il y a boulevard du 30 juin. Les soit na simana na biso to na gare centrale. Oyo to kuta chemin de fer Matadi Kinshasa oyo tongama qui en 1998. Donc mutu tourisme le côté banzete environnement banyamate mais ça m'a le tourisme ça va inclure histoire, ça va inclure bâtiment, ça va inclure même relations sociales. D'accord, ba coutume, mutako longa mboka na ya kina mboka msuka po akota alia bile imoko hein ayoka na sango. Donc c'est déjà le tourisme. Alors message na ko pesa ba congolais zaboye. Tourisme ezali secteur moko oyo komema mbongo ebele kati na caisse à l'état. Et c'est na biso toza na culture wana. Pe l'état na biso e tchaba moyen pour que le tourisme à RDC se développer. À l'instar ya ba Kenya oyo touristiquement parlant baza na élément mingité que biso na Congo. Donc biso moko to linga mboka na biso pe to yeba ni samboka na biso ailleurs afin que batu ba ya po ba kotisa pe mbongo na caisse ya l'état congolais. Sololi na papa ba ebisa biso s'il est arrivé aujourd'hui bobebani na maman ya bana na yo okabwani na ye pe akei eza raison ya kosundola bana to okozwa charge ya bana na yo bala nazali na katapasi mawato toye koswana bandeko mibali bameka mpe koyebisa biso soko okabwani na mwasi na yo que soit problème okangaki ye na mobali o comportement na eza mabe. Est-ce que ça raison valable pour nous papa ou sur la balle ou amitié ba kenda kina maman na bango? Pour que n'ayez pas la répondre. So pour kabona moi c'est en tout cas mobile ça doit sur la balle n'était pas c'est bana bazara bana il faut quoi encadrer bango quel que soit ba difficulté mboka ba conjoncture faut quoi encadrer bango kaka. On sait pas le bien à venir bana éviter. Bana na makambo na bazate banini. Moi ba muso ezala randere nini. Batu mususu bazana asundola ki bana metanga moi bana bazu lumière. Na papa maman na bango to babosa na papa na bango to bazaka bana banini on sait pas il faut quoi encadrer ka venir bana bana wana baza penda bana na yo soki coïncide que yo papa okabwani na mwasi et mwasi ake na bana sunga bana na yo et soki bango ba coïncide que baza ba mibali l'air ba okola ba ozala toujours na posa papa na bango et yo papa okotika bana te lokolo okabwani na mwasi et bana jamais bakoki ko subir masumu ya mama. Puisque non, maman bakaboni na papa ils ont un sens de baza bana na yo sunga bango tangisa bango classe ata baza na maboko ya mama na bango yo na mama bosolaka te eza mama na bango solaka te mais oyo eza makila na yo kofuta ngani mtu responsable wa makambo na ngani nyonso tango mtu abali mwasi atia mwasi na ndako aza responsable ya bana na mwasi na tu na ndako nyonso yanga eza biloko nanga kofuta ndako kofuta criminel kofuta biloko nyonso ezosenga ngana ngamoko na sani na futa nakofunda ngosunda mana te. Mais je pense pas que ceux qui papa na moi na maman, hein, c'est ça. Va s'embrouiller, les enfants n'ont rien à voir dans cette histoire. Je pense que papa est responsable, hein, il faut continuer qu'aux abats en charge. Ceux qui a s'embrouillé na maman, mais les enfants n'ont rien à voir dans ça. Donc il n'y a pas de réponse na bango donc balobi eza raison te parce que makambo ya papa na maman bana bakoki kokota te donc parents soko sundoli bana na kawana eza signe ya irresponsabilité parce que lobi soki bakomi batu et kozala nde honneur na yo que soit problème ko sundola bana te Kinshasa et l'équipe partout. Asi azulibino solution pour na kozoba voiture ya malamu yena ni Force One Service le seul représentant ya 13 de compagnie na RDC. Moi que ne comprends pas voiture na bino surtout que ko futa maizo sala mandambu.
Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la NAPI, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Le seul et l'unique événement de l'année, Zali Bongo, le 13 novembre, à l'occasion, il y a 365e numéro, il y a magazine KNB. On s'en va détailler l'élément. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni ba imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement ezabongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele potoko tamo la Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Ba billet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion po bokutana na ba agent nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela. Oyo bakozala très disponible pona kosolola na bino pe ko immortaliser ba moment de joie oyo toko lekisa ensemble. Surtout ba selfie sans trop. Toko souffler gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Ba betela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango yo. Billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège à Force One Service na croisement Colonel Ebea avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa. Ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, misombelaka déjà billet bien avant pour ceux qui ba place ekoki na bus. Moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine Nabino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya préparatif, il y a 365e numéro ya KNB. Magazine Nabino qui bongo visite surprise ya ba ancien agent. Oyo bayaki ko souhaiter joyeux anniversaire na magazine na bango KNB pe ba pesi ba cadeau na bango. Directeur général ya KNB azanga ki pe maloba te pour na geste wana. Oui, merci beaucoup. Na compte ya un an ya KNB et puis anniversaire ya confrère nanga petit papa Bainanzoi. Yango to bossa na KNB te pour KNB za place biso to banda. Taka ba formation to jape ya ko négocier marché, ya ko négocier milieu mususu et tikala pena mutu kwa. Yango to yaki to boya ko za bengrat.
tokotika mwa biloko esama bien Kinshasa eleki partout. Bainanzo Indamo wazaki bongo cameraman reporter na KNB magazine et puis na koksi na baxi un an de plus na vinanga na âge nanga zaki nango pardon donc magazine nanga pe KNB o na bandaki yango koksi inane yango moni na occasion na talaki na bino il faut na reconnaître na place oyo pa former ngai o ça compter na classe et puis na yaki na KNB na mbokasi ya déjà so mukende chimanga Jimmy oyo aza initiateur ya KNB magazine. Après cette formation inter-entreprise, comment on négocie le marché, esprit d'entreprise, tout ça qui ont pendant tant tout ça on a les caves impact dans l'idéologie. Et puis il y a absolument moins à l'époque où on est sabi formation pour ça c'est non seulement pour la KNB magazine, ça pour un intérêt na binom personnel pour créer une entreprise de microzoa. Binga na za moko batema oyo na bénéfice qui n'ont après départ nanga et puis a créé bon nanga moko na on a joué comme notion awa et ça qui n'a géré bien et puis Nathalie Mwanda mun oyo na JP Libanda na esprit toujours ya mukenchi manga na bitena na ena kan bena contribuer ne fisika tama mai ya komela na bando na ngai oyo ba zo fêter et puis ngapi na zo fêter pour na rappeler na kan bepo chaque fois même na ba réseaux sociaux na saka ba partage commentaire sur Facebook na magazine na KNB donc nena ba toujours KNB qui ne l'équipe partout équipe ma KNB pe sur mer na ba misalo to sala eza kozwa million ti parce que tout le monde a fait bateka mapango ya à se retrouver na $20 à se retrouver na $5,000 dans la poche et puis après une semaine bon on a nous ceci mais marqué biso maboko biso na écouter la magazine KNB et ça compte on a besoin tout magazine KNB za excursion dimanche au la semaine au et puis billets à $20 mon ngai na profiter thème na une équipe na 5 ils ont encore $20 pamba et ils sont 5 billets après ils 5 t-shirts donc tu es invité pour tout baya beaucoup raison mais ils ont $20 à pamba tout coûtana tout vendre les sika moto lié sika moto mais sika pour les capitaux kin et l'équipe partout. À l'occasion, il y a 365e numéro, il y a magazine KNB, vous allez organiser excursion Néné. Bonjour, invitation au Julie Biou, ma présentatrice, il y a KNB, à lancer à travers éléments. Esengolanga lelo ezaki magazine biso KNB ekokisi 1 an. Ndenge biso ndenge to nommé yango comme de PC yango za 365e édition ya magazine KNB. Donc na occasion wana to pesi opportunité na ba famille parce que plus to lobela ba famille to lobela Kinshasa to pesi opportunité na ba famille ebele oh non besoin occasion te ya ko bima en famille ya ko kende ko se détendre ya ko sala tourisme entre papa maman bana non besoin occasion wana te. Quand il y a une occasion, on a le 13 novembre. Donc, il y a un événement qui est année. Banda janvier, qui est décembre, événement qui est à il y a un événement le 13 novembre, dimanche prochain déjà. Donc, magazine KNB et Bengisi Binonyoso, Binonyoso Bolingara, Julie Biuma, Binonyoso Bolingara, Sari Vimamba, Binonyoso Bolingara, Tania Mavambo, en tout cas, vous avez invité aux occasions, il y a aucun selfie. Na équipe mobimba ya KNB na ba présentatrice ya KNB bozwa occasion okanga photo na Julie Biuma bozwa occasion okanga photo na Keren Meta en tout cas boza invité vraiment boza invité le 13 novembre donc déjà dimanche oyo pas faisaka ka $20 seulement $20 wana ozana oko bénéficier na mambo ebele peut-être ovandaka pa na bilo vandaka na avenue to pe na commune na yo na nos occasions ya ko circuler te puisque tu le bela Kinshasa tu préférais qui ko tambola na Kinshasa pour découvrir pour ça la découverte il y a ba place mususu o peut-être yo ka na masolo mais le 13 novembre wana au mona yango yo ki on le solo pe ba betelo histoire na on ba expliquer a ezala ki boy président Bouenda bandai kofanda nani Bouenda bandai kofanda ezala ki place boy en tout cas et puis point de chute na biso e kozala na lola ya bonobo. Donc, on a découvrir Banyama au Bazara na Kinshasa. Donc, si on bimi ailleurs, au moins la bangote, il y a autre barque. Kinshasa est l'équipe partout. Pour le Babylon, Mingi Batuatu la Ranzela son entambola. Ah, bon, le Bakin est l'équipe partout. Pourquoi? Naïf, ça va encore. Le Bakin est l'équipe partout parce que qui est un phénomène. Les gens est bien.
ya na makambo ya mabe ya makambo oyo so obimi ailleurs obimi libanda otika omona ngote donc omona on kana Kinshasa donc c'est pour cela tolobara que Kinshasa est l'équipe partout donc vous a invité bino tout le 13 novembre le 13 novembre un certain dimanche donc lieu d'embarquement est à la gare centrale ici Kanaza. Donc à partir il y a 7 heures déjà boya et belé toko ça la tourisme toko lia toko bina toko sepel ensemble na bino ba fa na biso ya KNB bino nyonso bo souhaitaka bo mona bolula biso kala musika na ba appel peut-être sur édition zo le kabo bengi numéro wana ezala wana ana sepel la présentatrice wana ana sepel na été ba mzupe ba fingaka vous invité ba kutana ba euro dans l'ombre ba ba sala que je bo mona Julie bima na ba télévision na bino nesi Hervé Zaka chef papa en tout cas barozalawana boromona ba monteur na biso Marc Kitambala boromona H nga benga H héritier Lukoje en tout cas Alain Ngoma en tout cas tous biso nyonso vraiment tozala au rendez-vous biso nyonso to yawana to sepela ensemble na bino ba fan na biso ya magazine KNB donc rien à dire Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Nabino KNB a fêté une année de distance nango yango to proposer bino ba élément oyo to site diffuser kala bolanda. KNB magazine équitu sur terrain na commune ya Lingwala pona kosolo na bakino na affaire oyo bazali kobenga mosinzo. Baninga batika makambo basi ya baninga yokaka ndenge moko oyo kimaloba ya banganga na yo mulami mais makambo ya mabe ebi mose mutu be mobala mutu yozuye même na Bible a défendu ya malamu te ba conseil on pesa pona ndeko nanga mibali na basi kosala bonga malamu te lukelo ko moko ya garantie na vie sena pesa bandeko na biso ya mibali na ya basi tango yebiki mwasi aza mwasi ya bato kozwa ete tikaye yo luka pe bilanga no mususu pe yo polona oyeba kobuka eza te bilanga muto mususu abimisi boye amonisi déjà boye yo bando sepela ngo bongo vraiment péché la mise nzambe basi oh baboto la mibala baninga te eza mabe makasi batika bizaleli wana eza bien te pona kobotola mobala baninga mibali pe babotolaka pe basa baninga batika bizaleli wana eza bien camarade à moi si alingi mobali na ye donc aoyo par exemple bayebanaki mais a détourné moninga ne ya moi si to mobali pe moi si ya camarade na ye ya lingi yango wana babenga yango phénomène sur mosinjo. Eza mabe parce que ça non ko trahir tout d'abord confiance ya moninga na yo ya camarade no ya ami na yo eza ko bebisa ki amitié on comprend surtout dans makambo etali moi ya makambo etali bolingo to mona yango mutako iko lia mutu mbongo facilement et puis la personne on a ko pardonner mais na makambo etala rapna ki bolingo au mona ka ime magalem suba en wana jusque ya mais ba génération de génération mosinzo eza nango autorisé eza neti que ngai nalingi ta camarade ya mobali nanga to mwasi musupa lingi camarade ya mobali na ye c'est eza nango autorisé mosinzo eza nango autorisé botika mosinzo eza bien te mosinzo ebebisa ba famille ezopanza ba famille ebele ba problème mingi ezokota na ba famille kwa mosinzo donc eza bien te ba sala yango na opesa conseil que batika eza vraiment bien te bino mo boti kolanda bakino ndenge balobeli par rapport à affaire à mosinzo oyo ya kobotola mwasi to pe mobali ya buninga en tout cas biso na KNB tolobi bongo ke botika makambo ya kobotola ka mwasi to mobali parce que eza mabe Kinshasa est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Le magazine KNB, c'est le résumé ya matanga ya Papa Wemba. Oyo atika kipiso depuis le 24 avril 2016 na 5h24 sur scène en plein concert na 9e édition ya Fais-moi festival oyo ezalaki organisé na Abidjan na bandeko ya Magic System. Na annonce ya mort ya Papa Wemba, c'est tout le monde qui s'est senti affecté par ces disparitions brusques. 24 heures après, son épouse Marie-Rose Luzolo dit Amazon a se rendu na Côte d'Ivoire
Arrivée sur place, Marie-Rose a été accueillie par les hauts responsables ivoiriens, le président et Assemblée nationale Guillaume Soro. Juste après, le monde entier avait assisté à un hommage digne que les autorités et le peuple ivoirien barandaki na Papa Wemba. Cette cérémonie haute en couleur a été diffusée en direct sur la télévision nationale. Papa Wemba azalaki une personnalité avec un renommé international. Quelques heures plus tard, la délégation congolaise en sa tête, le ministre du Tourisme, Bakomaki na Côte d'Ivoire, mais atterrissaki na aéroport militaire pour na kozwa corps ya Papa Wemba afin de regagner Kinshasa. Le jeudi 28 avril, jour il y a depuis mortel, il y a Papa Wemba et Komaki na Kinshasa, mais avant cela, le programme est belé et qui annoncé sur l'obsèque, il y a Papa Wemba. Gouvernement et qui charge, il y a organisation, il y a l'obsèque, il y a Papa Wemba. Commission, il y a organisation mise sur pied. Namatanga, il y a Papa Wemba et qui n'a maboko, il y a gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, soutenu par les membres de la commission. Kasi arrivé à corps jeudi na Kinshasa, Babombaki yango na morgue à l'hôpital du cinquantenaire. Dans l'entretemps, entre jeudi jusqu'à dimanche, plusieurs programmes ont été annoncés, mais Mingi et Salamaki Ndenge et Lobamaki. Parmi les programmes Oyo, Tomonaki et Zalaki Kaka respect et décoration, il y a Papa Wemba par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, na gradi ya Souka comme héros national. Il s'en est sur le dépôt de germes de fleurs et naba hôte Moussousou Oyo Bazalaki sur place, mais il y a eu une fausse note. Autant où il fallait les musiciens bakende ko s'incliner na tour na bango devant depuis ya Papa Wemba. Le protocole a annoncé qu'il kaka 2 musiciens bakende ko représenter ba musiciens nyonso. Mais et simba ki te po ba linga ki kaka bango nyonso en chantant que Papa Wemba Bazalaki musicien locaux la bango. Après, comme cela a été annoncé, nous avons Papa Wemba et qui na village Molokai pour na banama tongé pe ba rendre yé hommage, mais ezala ki na programme mususu oyo ezala ki annoncé et salama ki ndenge baloba ki te na oyo etali hommage oyo ba musicien balinga ki basala na Papa Wemba. Comité d'organisation et confié ki Maïka Monani charge ya nzembo oyo ba musicien bayemba pour na ko rendre yé hommage ndenge esalama ka de manière spontanée lokola ndenge to mona ki pour na sœur Marie Misamou na artiste et comédien sans souci. Mais pour na Papa Wemba, artiste et musicien basali banzembo na bango moko lokola Redi ya Misi, Lexus Légal na Adolphe. Tout au long ya matanga ya Papa Wemba, au lieu nzembo oyo ba musicien ba yembeli Papa Wemba eyemba, mais ba préféré ba beta nzembo oyo yemoko Papa Wemba ayembela King Kester emene ya oyo akenda na ye déjà pour na ko rendre hommage na titre ya blessure. Sur le plan scénique, population quinoise en particulier et les fans de Papa Wemba à travers le monde, s'attendait qui comme mon artiste et musicien qu'au défilé na podium pour na rendre Papa Wemba hommage tous les 3 jours ya matanga du 2 au 4 mai, mais ba musicien ba presta qui kaka nuit à mardi, na mercredi, d'où la déception de Méloman. La commission et la communication, ba différents messages et là qui quoi apporter confusion. La présence de l'un des plus grands couturiers, Oyo Papa Wemba, à sa promotion, il y a Marc Yabilamba Nae, Yoji Yamamoto. Arrivé à Singila, na maître Gims, Oyo Kout, Azali Mwana, ya musicien Juna Janana, mais aucun membre de la commission a annoncé qui pourquoi pas Baya quitter alors que il fallait Baya. Kasi pour la commission de presse, déjà l'opinion publique et ses plaignants qui le fait que jour est arrivé à corps, il y a Papa Wemba, et ça là qui diffusait la télévision nationale, accréditation, il y a ma carte de presse. Non seulement Epesama qui est en retard, mais la couverture et le rendu, il y a obsèque, il y a Papa Wemba, et Salama qui de manière ordonnée. Certains journalistes utilisaient beaucoup d'incohérences et de contre-vérités sur l'histoire et la personne de Papa Wemba. Tu regrettes sous les musiciens Oyo Bazali, proche, il y a Papa Wemba, Mingi Bazala qui est écarté alors que Bangonde va concerné, puis Missou va promettre à Bissokolo sur des organisations Yamatanga après Kokunda Papa Wemba. Mais sur le plan sécuritaire, chapeau bas dans la police, il y a ville, il y a Kinshasa, avec le commissaire provincial, il y a ville, général Kanyama, na colonel Elvis. Général Kanyama, oyo aloba ki na micro ya KNB que ba kino ba kolela Papa Wemba tina suka. Ba kozala bien sécurisé pe akokima na ene bembete. Durant 3 jours, il y a obsèque ya Papa Wemba et l'équipe sans incident majeur, ndenge ezala na ba matanga mususu. Toko remercier le gouvernement ya Kinshasa na organisation ya matanga ya Papa Wemba pe na bakinois ndenge bo rendre hommage na Papa Wemba. Prochainement toko senga na gouvernement na ba événement minene bongo e ba éviter à placer batu oyo bazalaka conflictuel pe ba amateur pour te ba événement ya Kinshasa et les Kamalamu. Kinshasa et l'équipe partout.
Merci na attention pe fidélité au bozo le matin ko pesa na magazine na venu à le combination parce que tout en lobby na édition ya Julie Bluma pe vous continuer toujours ko yeba ke Kinshasa et l'équipe.